Bon, nazalaka, nazasu gauloise te. Ozalaka, lolo longwa. Longwa kala, na longwa. Ndeba kangi fere na prison wana yo longone ki gauloise na. Na longwa. Bitini nango to cause ni yango esalo ke longwa gauloise. Bon, au moni na vie, mutuno sota sala eloko avec intérêt. Ozomona soko sa eloko mobo, au moni porte rien. À quoi bon continuer non? Tout le monde a petit fali mono a elobi lobia le petit fali za makambo ozomona taka na niveau na ngala sexy voyez chérie kui se tonda libele tonda façade ya bien na lobela jomo boye na suka na ngona gagner rien suka na gagner ba beliso liboma. Bon anyway wana bike ezai ba bezi nanga ko sangisa makamute ko mélanger makamute ko mélanger makamute air zoom o comprendre donc na ko sala ngote na talaka na bité na western o bike ta o ngala sali nde na zaki gauloise ta o ngala sali et pas l'autre là fait rigoler et non cité comboté. Non, ça la moté. Tant on a la sali. Oh mona. Ceux qui n'ont pas Gogan. Hollanda. N'allait pas fallu. Et on a la macambo. Il a jeté. Mais na se sacrifié qui t'a mobé. On a la maman bané. Ko sal. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, les marins. Salande Makam. Et bienvenue fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans les mondes sur www.kin France Télévision, sur Fimbo Info Télévision. Vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à 100% vérité avec votre humble serviteur R. Zumbayo, journaliste à l'équipe. On a un. Tu as rapport à l'actualité. Peut-être que le la kaka. N'engezara c'est l'obéité. Bakolobe la biso. Merci beaucoup na téléspectateurs. Nous sommes toujours branchés au basabonaka, au baso la kepe, au baso partager vraiment c'est votre Erzumbayo. Lelo ezali beba, lelo eza yako beba. Merci beaucoup na Yannick Wenge projecteur. N'engezala kaka. Tout ça toujours ensemble. Balobi Kin France Télévision. Eza chaîne Oyo. Il y a actualité na mboka en Afrique d'ici. Soza na besoin les politiciens, musiciens, aux sportifs, aux anani. Yaka awa. Benga son numéro eza na se wana toya. Tout ça la maramuza la fête sinaria mne ngo salisa le rôle le seigneur de la ville Mohamed Moleka. Ninga salisa ba fête na ya bana ya mwasi ya nyoso le seigneur de la ville Mohamed Moleka. Motema maman la biso Charity Moleka. Ce tolobi to tangi comme Mohamed Moleka na maman Charity Moleka to lo bagala susu nani balobi benga e 3 fois pour ozo makambo kombo na ezanani soko benge 3 fois au pambwami soko benge 3 fois aux umituka soko benge 3 fois vina yo ekokene liboso kombo na nani 3 fois King Kabo 3 fois King Kabo 3 fois King Kabo président Yambanza. Merci beaucoup na organisé des mannequins de Djoboura princesse le sénateur à vie pasteur Alpha Lukau sans oublier le apôtre Charlie Moubiala. Naembe vino nani nasi réalisation toujours nanga naembe la sexy après makambo lekaki ngai moko na luke la sexy le air zoom lelo ne ko balanga vérité lelo za libeba loko la mission ezali 100% vérité yango e ko ba vérité. Bonjour la sexy. Bonjour air zoom. Boni. Bien. Qui mezali? Meza makasi yo mona kaka mutaliboma sexy. Mutaliboma sexy ko bisu bongo. Kasi za bongo te. Eza bongo na yo changer formule G. Mutaliboma sexy. Ah oui Ah oui OK. Sexy oti wapi na commune ni pe na Kinshasa to Bandundu to Bakongo. Bon la sexy oti na commune ya Kalambu na mona Yolo Sud na Avenue Waranga. Yeah. Avenue Waranga kota ba Avenue Wacha. Ezana Yolo Sud, Yolo North plutôt.
Awarangi ana yolo si na kota centre. Omoni centre mo babenga ezana église mo babenga Kanka. Naza pembe na Kanka. Bana Kanka c'est que vraiment la vérité Kanka de Kobima awa. La sexy, merci beaucoup vraiment moi na ya yolo to sepeli mingi na ko. Merci beaucoup Erzoum na sepeli makasi merci na vraiment. Sexy. Tonito banako la vérité. Est-ce que vous avez au fond du motema non pour la vérité? Ba question eza yo ba réponse ezanga. 100% vérité ou le vérité? Non, la vérité. Bon, au moins vérité c'est le komoko ezala nango simple mais batamoki balinga vérité te. A des fois na vie il faut to comme na temps moko to le belamba vérité ozomona. Ya. La section bandi musalo ya TV ça fait déjà combien de temps? Bon, depuis na bandi musala oh, ça fait maintenant non que presque une année hein? Il y a presque une année. Donc encore 8 mois 9 mois. Sentiment ni netinda ki okuta na musala télévision. Bon, sentiment na vie ya mingi komona ndenge ba américaine ba vivre ka tu vois na sepela mingi na ba ville kwa ba Rihanna ba Nicki Minaj ba Cardi B bon na linga vie ya visibilité ozomona donc c'est ça mon souhait yango ne loko pusanga kelelo na za chroniqueuse lelo za la chroniqueuse pourquoi tu ga nzoto na oka libanda lelo kutolati bien to komona yo ba vidéo musote ma belle no libanda mi pende libanda eza nini bon nakoloba nini nakoloba ke omoni ezana eloko moko yangia maemba weranson ya yangia maemba loba ke ko juger mutu na musike eza mabe il faut ko approcher mutu po eba mutu omoni na mentalité na biso surtout pour na biso penda ba africain c'est mutu alati loka mukuse po na bango ke mutu ana zandumba ce n'est pas le cas donc ngala préféra nga po na zala na fil ke na lati na lingana la sexy c'est ça mon souhait na yo tiki so ovandi bo sous-vêtements zo mona samtsai ovandi ne olati no caleçon test nani la section pe akati zo bon elo mona biso Erzoum ezala kokamwa mais eza vérité to lo ba vérité bon omoni nzambe tanga sala mokili asala ki adana Eve asala mutu na boule la mbate ouais pas franchement na sauvé na boulani bon asala mutu na bule lambate nzambe tanga asala mutu asala ki mutu na bilambate mutu eko reconnaître que azani tanga asala lisumu donc pona biso lelo to koma omona ke soki omoni photo moko boye neti ngala sexy pona ngala sexy ko kanga photo na kaleso na retrouver en normal pona ngala lisumu te na kende na plage na tika na bikini je trouve ça normal normalement normal les hommes abete ya lisumu te ozomona siko biso lelo ba africain to koma se mutu aza alati donc nzoto ezomona na o juger mutu aza Jezabel net nga bat pakansa nga Jezabel balate te na balate mais na bota ça va combien na mère de 3 enfants parce que makambo sala ka bana na yo tongo tika nzoto na yo boy lelo utolati bo tiki nzoto na ma moitié ni bana na yo to ba mona ka yo baloba ka mama ni Erzoum ce nazala mundele on trouver en normal ozo trouver en ma yango na lobité ozo trouver en ma bé pour naza noir yango ozo trouver en za ma bé pour nga la sexy non permettre bana nga bala ta sexy makasi ya basi combien nana basi kaka nana mwa mbalite bana nga baza 3 filles neki bolumbu na yo nzambe pa mono ningi ki bolumbu mingi apesi yo bana basi pete basi bana lolo kwa basi bakota pe na ki bolumbutisme na yo Erzoum ozo juger ngo ke bon nakoko biso ke ezana batu mususu ngala sexy ona ebi balata décemment hein baza donc soko tali le but te fio penza au juger penza o penza yende penza memela pasteur bible na église mais o tala makambo osala na préférer ngala sexy na boti bana ngala bo ndumba te ngala sexy na boti mwana papa te bana ngana surtout père moko na boti bana kindumba te na boti bana ngana ndako libala
Yeah, merci beaucoup la sexy. Tozo continuer car yo série ba question siko e bandi pe. To continue sur ba question. Tout monde a ka tango en so ninga ya tout monde a na réunion ba journaliste. Ozalaka? Ya oui, nazalaka. Ozalaka wana o participer na combien de réunions? Bon, si je me souviens bien, on a participé à 2 réunions hein. Il y en a 2 réunions. Cause ni salaro que ozalaka na ba réunion ba journaliste nyonso o ya Afrique du Sud o précisément en Johannesburg après avant événement ba longolio ba boy. Bon, ko longolanga c'est trop dire. Mututa longolanga. Nga monde na mi longola. Okosi. Te, franchement, na okosa te. Nga moko la sexy na bima na mi longola. Pour ni na mona que ba guerre d'espèce qui un peu est belé. Pour moni ngande na boye na fimo na lingasika ona ye batu ba sepela nga. Se na mona sika na batu bazo akeri ngate. Ba boy kwa ke ba kizaki ka par rapport à biema non des alaki mabe ba boy ki a biema na yo. Zoom na mboka oyo na dépendant na mutu te. Tu vois, Afrique du Sud yo e bien mboka di kembise na pe apale na nganga moko. Na lata ba section na lata kana na kenda na legal na pe ngonga moko mututa ya kana porte na nga toke kwa la sexy bima na elio valise elamba azate no one. Alors ceux qui nazo lata tangu na bima na ndaku na nga na ebike na responsable na lati mutu o tem sanga nzela bisanga te que la sexy fallait pas la tabou azate. Mais baloba ki boy oyo ba soutien bima ke yo osimba ki producteur ya wera na sexe. Neba bengana ki producteur awera na ebiete elo na liboso na ebi bientôt osimbi vraiment producteur aleka osimbi vraiment na se nzoto amibali pona nini yango na loba Zoom producteur awera no na ebiete ba réunion na tona banda ko yena participer na des réunions et puis ngamoto na monika ba guerre d'esprit et na se lâcher nanga nande na milongola ava wera ya ozomona na misi na bimisa ki kala déjà ya tongo pona mona ka ke place on oya batu ba na esprit atiraillement dans na koka bongo te ngalinga sika na eto oseka ambiance eza la sexy boy to secteur c'est que Zoom esili to panzani donc tino ba kosela yo makambo ko simba nzoto ya producteur ba kosela yo makambo ba fana ka ba longoli la sexy bon yake na ba réunion ba benga nyoka bo ba loba ki ngo clair la sexy ba benga nye pona nini le producteur azoya yo moni producteur ozi mbalamako okangie na se amiba de komi ko fina se amiba komi ko caresser se amiba Zoom soki balobi ke ngala sexy na mona président na simbi na sami bali na ofine c'est archi faux. Ya pona mutu na leka na bande de l'école. Donc on sabilo moto le romtu à peindre. Kozo mona eno éducation na ngate. Na ba respecter mon kolo na ba respecter moi muke. Bon eloko lobi ke ba bengana na réunion c'est archi faux. Na tikala mona mutu moko tindi na banda ko na réunion na sanga ke la sexy to ngito mono ate azate pe alinga ki pe mutu moko peut elinga ka oser mutu moko telinga ka oser jamais donc eloko lo ba na net singa la sexy non yo kon ka pa non franchement te na bien ngote franchement. Yeah, merci beaucoup. La sexy, toza na la sexy, toza ko betama solo 100% vérité. Émission la bino bolingara mingi. Émission oyo. Notre sponsor, le seigneur de la ville, Mohamed Moleka, Mkolontuku, président ba homme d'affaires nyonso ya Afrique d'ici. Merci beaucoup. Na 3 fois, to benga ke 3 fois pour Babito Sambela et 3 fois King Kabo. Merci beaucoup na Obed Nzao, agence Noëlla NG Business vraiment. Tozo continuer na mais on bete tout muteme betote et pasuka kaka muteme pas et pasuka kaka la sexy tout le monde a qui peut na faire rigola na conférence de presse à faire rigola oyaki tango oyaki pourquoi bandeko nyoso bazalaki na ba yimaki bon en fait ce ba yimaki tant pis pour eux hein. Ya ngana sa vie na nga bof eloko na na tolo basiko omoni biso ba congolais to ba hypocrite
naoloba te mpona critiquer naoloba oyo eza tomonaka eza ki hypocrisie ke nde bamonaki ngai na bayimayima bon ngai nayela ya mutu te ngai nayaki osala oyo esengelaki nasala ozomona soki bato bayimai na mitema na bango etali bango neti bango baza basantu ngai naa na ngai mosantu te ngai motu kutu nasala ye tout ozala conférence de presse. Ah oui, hein. Namona kango merci. Namona ango bon, omoni na vie neti bana na yo vie namona kana. Balinga babetela ba maboko ba ba malamu. Nga skola sexy. Kombo na ngalo no ela seke na mo amabe. Ko kaka kombo na ngala sexy. Esika nsotu na zefu mtu abanga. Ato elzum koleba nga premier jutongo kaka kombo na nani ela sexy. Oye pas faire comme fungola faire makolo o sala o paniquer faire o fungola faire makolo faire moi sala susu e biso bien te ba image za ni on se ko fungola faire na lobi na yo boy elzoom omoni ngala sexy ezaka ko bota ma congolaise ko bota ma na Congo ngala sexy mentalité nanga na façon nanga nde na vivara dans na viva loka ba carte biloka ba Miki Minaj mesko ya congolaise oh mais aux nzoto exposé po mibali nzoto la muka bango ba ya ko luka yo obimana bango ba papa bato bomisa obebisa ba papa bato ba vie elzoom ezande obino bo kanisa omoni ngala sexy na street na ndenga mukete na la street ninga mukete no ozala no moins cher yo na webisa yo omoni ko yoka na ko vivre o muto o vivre c'est deux choses différentes yango lo na to webisa loko yangia maemba ko juger mutu no musike za mabe vaut mieux approcher mutu o mona ngala sexy na non trop cher babi après mission OK ko bimana na bureau ya faire rigola ngala sexy bon anyway non samba pété non samba te oh non c'était l'Obama qui et l'Obama j'accepte yango 100% vérité on a lobby j'accepte ça si kana noté nakokolo banini na makambo zoloba ke nonga na bimina bureau à faire eza complexe oh mona tozake ne beleti tozake belé wana mais muto ba considérer que na bana basi lokwa nga azate muto ba considérer que joana olataki mabe ozinzoto no exposé yango pe mibali balanda yango oh mais ah oui na ça moi si phase l'excitante ah oui nakokoza la te wana na zalo kwa koko moko boye na zo banga mokili non nana mipende na nga bien fona tika ngo libanda pourquoi pas ah oui merci yango après mbamo OK na nini epa nozi mwamba omi ko bina na yo okoisa yaya na biso to lingaka mingi stani ochudi okoisa ye vraiment bof ya zoom na samba mingi te omona et c'est comme si nazo banga batu c'est na samba oba como banga shiko como banga kolo tuté na banga mutute loko na biso ke la sexy aliaka na poche mutute la sexy alata na poche c'est solo ke obimaki na staff ya faire rigola moko na bimata na mutu moko te na biso ke ngala sexy na za street na za la street ya jeté ngala sexy ya après wana esika siko makambo evandi après faire kosala makambo na epa nozi mwamba OK na hotel OK na ikoluka nini kuna o metokena na ba fie belé na mona ba fie belé na ba garçon belé tokenda kuna biso nyonso délégation nyonso tunde tozaka tokenda kuna na hotel c'est pas dit que kanga mom na kenda tokenda biso nyonso kombo ni tongo o bando benga pa fe Goliath pardon kombo bando benga pa fe kaneza banai kombo ni la sexy gauloise ya gauloise la sexy gauloise après wana batu bakei batu yoso balingi bakende yo boyo tikali après bimi la fe mettons tokenda kiana biso so tokumbana nde tozonga na esika tozonga pa nozimomba non ya na ça kiana ba fere bobimaki na fere bobimi na fere après wana yo kendaki wana po bimaka na fere tokendaki kosala mosala na yo no bimana na fere pwani no bimana pwani
na occasion ni ngala bimana fier na bimana poani ndiko komobanga tena toni kaka ndiko komobanga na toni ngala sexy na bimana fier par rapport à quoi faire atikala ko aborder ngate ndenge za mobile aborder moi si et l'autre côté ata ko finaliste boy na tikala o mona te ce qu'on a bimana par rapport à quoi ntango obelaki liboma obelaki liboma na liboma na moko yolobaki ngo vero beke faire mobali na ngai faire boye na bimana faire asala nga boye faire azana nzoto moko ya bien akotisa nga tina kati monte oh mais non quand moi solo biton na bela liboma c'est que ce na bela liboma c'est que batama boma pa wa ba komi c'est que néo changer formule G liboma na ofumezaki ma liboma makamona yeba te tongo bela liboma yango na lobi kasite soki ko lobaki tango na bela ki liboma c'est que batama boma pa wa ba koma obomaki après wana basambelaki yo tomonyo susu ne tomonyo subu ngaku na yeba ekutu moko na mona kuna kamwaki po na mono ndenge bela liboma ndenge kata bilamba ndenge otikala ni olela la kombo ya faire abedi singa liboma faire abedi singa Zoom la section bon mon lelo hein la section bon mon lelo po na bi ke bon mon nga monde entier la section liboma te pas bela liboma te c'est au sale ba fanti au sale ki bezo sale ba fanti elle ba bezi nanga wala za liboma bezo katelamba bezo otikala ni bezo kati plan hein plan oyo ba nini tekami kasi ni on a lobi kasi te ezaki ba bezi nanga ezaki bezi apprendre où à laisser obezi siko ko sala pe na komba faire ko sala fait faire salanga bien faire salanga ba komba bato bando tanga soki okoloba ke na sala bezi na komba faire c'est archi faux na tikala ko tanga komba faire ata mukolo morote na ebe nyoso tuna bando sala na ebe makam nyoso tuna bando sala e ata na eloko moko te o ngala sexy ndi na vandia o ebungi na mind nanga nyoso na bando sala na ebi elle ba bezi nanga kombo ya vena zo Toussaint de Hollande tanga point poso ki olobaki kombo ya Toussaint de Hollande tango bela liboma en tout cas na ebi été yebi Toussaint de Hollande franchement na ebi été tout na question sur na ebi été on ndeko zaka liboma erzo mutaliboma koza sexy boy mutaliboma ya wow boy azala kama na oloba mutaliboma omoni ngala sexy na compliqué bino na ben on compliqué bino na pesa bino chance te la sexy ndena boy lelo za jour nga off na salaka mutaliboma jamais oki ko engager na compagnie maintenant ba même que na hôpital ba même na hôpital communauté congolaise congoli mbongo pona ba aider yo na lobi ke zaki ba bezi na ngo boyo ngo po anini nzima ko na ba boyo ko libisana lo na nte o na mona ki mana moni liboma na monyo ni na monyo mutakala yo mona na no bezi ne na mono peni yango na lobi yo mona na no bezi yango na bio mona na obezi bezango baby bezo ko mitia ba mitaka bandi nde beze bandi e bon mona ba bezi lokwa ba miki mineshte ya takle penza non mona ngote ezaki ba bezi na biso ke ezaki ba bezi nanga c'est tout. Merci fidèles téléspectateurs. Eza babezi na e babezi ya boina na mona te babezi kokata et la maman na mwasi akati nzoto na e bolumbu na e alekisha na miso ba public ezo mona ba photo ezali ba photo na okoki koya na ngwa na plateau soko za na photo cha photo alo ona ba makambo eza archi faux ona ba makambo eza archi faux ngamo ko no reconnaître makambo surtout na sala ki na biso ki zaki ba bezi nanga kati bilamba ti ndenge na obine zaki ba bezi nanga ba meme na hôpital ba bezi ba keno na église moni te na hôpital baba ke la sexe za maladie te basali tine na test à sida basali ba examen surtout la sexe bima correct na za maladie te oh muté bouger be liboma ba sala ngati na examen cerveau normal faire mutabe biso liboma wana yondo lobi ende mokilelo olobiango ozobanga par rapport ozobanga micro tozobanga neni biso tout en Afrique d'ici to ebeke obima la feregola après ko bima la feregola obeli liboma eza à cause ya ko bima na yo po bima ki boso na staff a feregola yo ko bima na feregola nazo bisa population no sotezo tanga na ministre o ngaji de la sexy
na tikala obima na fierté na tikala obeta na fier l'histoire bolingo te wana ya ba les ondi ezolo ba mala cité na bi ngote franchement na bi mambona te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ceux déjà vers la fin émission Nabiso. Merci beaucoup na Trésor Malem Mobutu, Trésor Malem Mobutu. Merci Trésor Mouzongo. Tout là toujours together. Merci beaucoup. Ozaki Gauloise. Il a fait rigola. Ozaka Gauloise to ici au Longwa. Bon nazalaka, nazasu Gauloise te. Ozalaka lolo Longwa. Longwa kala. Na Longwa. Ndeba kanyi faire na prison wana yo Longwa ki Gauloise na. Na Longwa bitini nango to cause ni yango et ça le que Longwa Gauloise. Bon au moni na vie mutuno sota sala eloko avec intérêt ozomona soko sala eloko mobo au moni porte le rien à quoi bon continuer non to mona ba petit fali mono a elobi lobia le petit fali za makambo ozomona taka na niveau na nga sexy vous chéri ku setonda libele tonda façade à bien na lobela jomo boye na suka na ngona gagner rien suka na gagner ba beliso liboma. Bon anyway wana na bike ezai ba bezi nga ko sangisa makamute ko mélanger makamute ko mélanger makamute air zoom o comprendre donc na ko sala ngote na talaka na bite na western obike ta o ngala sali nde nazalaki Gauloise tant on a la sali et pas l'autre là va faire rigola et non cité comboté le temps comme boy no sko tanga kombo soso non ça la ngote tant on a la sali o mona ceux zaki ke nazaki pas gogan Hollanda n'allait pas falli et on a na makambo ya jeté mais na se sacrifier qui t'a mon boy ngana mama bane ko sala émission boy il faut na dépasser pour na ba matoste non lukana futa cameraman transport nga nyoso ba énergie nga Hollanda pendant 6 mois na lobela mutu wana na chambo nga nje ozolanda na Facebook ba fan na ngai ba comment tout nga ozala danseuse ya l'autre là comment obenga nga danseuse na ye Hollanda papa poani na lobe belembanga passe na le tango bela liboma tango kota hôpital ba ki ko pe ko aider na moi quelque chose yango na kande baloba ko sana kokufa oye baba nani balingaka o to ba o balingaka o te eloko te omona ta appel nazwate ngamona tena bite mutu nanga esala na liboma te na ko continuer tena lobela mutu mobo na gana na ngolo te et puis chose grave non c'est rappelé tamo boye na la na ba problème na komela na Instagram na salela message na bi ndengeza boye presse na oyo ka bien te santé déranger nga blo mura bongo Hollanda et la qui se pena ne tchaka blia na so mutatangi message non mais abetanga kakaki paka kokolo Hollanda na tape na jeune afo jeune le kenoga lobela no ta fali ata bina filé lobela ta bina on mana minute on ndinga za bengala sexy non lobela mututu non lobela mututu na pona mutu nyonso tu jomo ba mukomsuso ina balo nyamuninga na chelo ko mobo ya fali na stati na ngaba nga oh la sexy oza Gauloise na bise bemba Gauloise Hollanda na boya ngona bise nandeni ngana dépendant na ba Gaulois to na ba Gauloise na combien na bango non lobela mututu o azake ndeko na nga congolais a beta musique pour na fierté mboka na nga no support oui. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission 100% vérité avec votre humble serviteur Erzumbayo. Mot de la fin na émission la biso ya lelo okoko lobanini na passage non na émission OP na ba fan na yo pe na ba Gauloise nyonso. Bon na ba Gauloise. Na bo yango te Erzum.
nalingi yango te nga la sexy na gauloise te na otikala mot de la fin na banyoso baolanda. oui wana obongisi bon mot de la fin na ngeza kaka merci la section boka kabela liboma ezaki liboma te mutu no surtout avant na mboko Afrique d'ici ayebi makamni na oloba na mère des enfants mutu esala elle est liboma te pour ça ezaki liboma na minute obomo na ngate na leka na salle émission na avant de sika bata maboma donc alors la section liboma te mutu no surtout on a besoin la sexy au près ou de loin on a besoin émission la section zana anytime au benganga na yo se présenter tout ça dans émission merci bato ba bangala on en pleine émission be bali bomé ban Erzo na biboye wala posa Erzo na biboye yo nem do na posa ngate ngala sexité n'est-ce que nem saka ke ngala sexy na street kasi tomba sala nga nini ba examen omoni nga la sexy bato na bato ba ki na mboko la sexy azala na sida chose grave ba résultat na ngebi mala sexy ane donc ça sida na nzoto ezate everything est biman négatif omona vandisa ba staff to kumida na suka bato bakamwa omona teke maloba bato lekaka na mupepe anyway bwana JDT la sexy bosa abonné et salanga bien makasi na lela bino fa bavoye chez na bavoye jo la sexy na bino yeyo servante na bino yeyo Airzoom bosa abonné pe na Airzoom ana analyse bien no bobo omona kaka ayambe bino le la sexy da bandako ya weza pale nanga. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Yannick Wenge. Veut dire gravement marié. 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 Mais elle est gravement marié. Merci beaucoup à mon confrère Yannick Wenge. Merci beaucoup à Faïda Manya Kapinga. Merci à Teddy Lumbuna Paris, Dixon Chungu. Merci à le Seigneur de la ville, Mohamed Moleka Mukolo Tourou, Mobala Maman Abso Charity Moleka. Merci beaucoup à 3 fois King, Benga 3 fois King, Pozo Makamu, Benga 3 fois King, Popambama, Benga 3 fois King, Po, Ozo Makamba, bien c'est qui, c'est King, Kabo, 3 fois King, Kabo. Oui, 3 fois King, Kabo. Ah non, j'étais salé 3 fois King, Kabo. 3 fois King, Kabo, j'étais salé. Merci beaucoup, Tofa King. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Thank you.